dimanche na kota kiawa na kota kolota mais non c'est ensemble bando to na zokanga vraiment tu donc banda olota kate mais banda okota ki makolo dimanche awa ndio komi kolota mais sikoyo ozomo na second souffle na bina oui na kota kolota normalement bando to mais zokanga mate mais le kwa na kota kolota ekokanga makaka alléluia bana zambe ale miracle ya zambe ekota na bina yo pe banda le bando to nyonso kolota ekanga to mona isu makamba minene vino ezalaki bloqué pe fungwami na kombo na Yesu amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel des hommes? Voilà, et ça la maté, sauf qui au long d'Akaté, on a un bargo, bargo qu'on manipule de Gebalingi. Alléluia. Maintenant, nous sommes fongolio déjà, domaine on a Isabien, amen. Voilà, on a ça maman, maman, et la jeune fille, on a quitté comme oui, maman, t'as la caméra. Hein? So maman, comment on a dit pour venir? Comment on a félicité, na vandi na mikonga. Ah, tu vois ta musique, maman, m'a félicité la mikonga. C'est quoi le témoignage de ma salle de Pona? Bon, il y a témoignage de plus qu'un temps à Zamara, Azali Bolingo, Père Azali Zambo à Kiraba. En tout cas, la femme de la Ramakasi, les Zamba Ponanga, Banda, Binadipuma Mamananga. Mais na Zakana Mobile Nanga, Menatika, comme on appelle Sanga, Montagne Ambo, Mondingue, il y a compétence de moi si vous voyez. Mais après Saka. Allez, ça a bien, ça a quitté comme un camion, c'est ça bien, mais quand on a fait émission, on a dit non, on a dit à moi, ma campagne, tout le monde a dit, Nameka, Nayana Natala. Maintenant, on a Meka qui n'a zongi. En tout cas, oh, papa est là qui n'a tika là comme on a l'autre. Papa est là pour comprendre. Si vous avez un qui va arriver à Kabila, vous avez un thème, vous avez un bon, mais attends, on va checker. On va aller. Non, on va aller. Bébé Balinga, pour exemple, il va y avoir la pause à ma salle, on va finir à ça. Il va y avoir la salle, mais à ça, on va finir à ça. On dit que ça va passer. On va te négocier. Déclare la parole à Jésus. Amen. Alléluia, on va s'en aller. Et là, on va comprendre le couple à Jésus. Voilà. On dit que c'est pour Kabaka, le Wana. On dit que c'est pour Kweya. Pas comme on peut m'envoyer à mi-mène. Quand on va faire, tu vas passer 40 fois les mains. On va se rendre, il faut aller pour la satellio. Ça va, ça la vie encore. Maman, c'est comme ça que je souffle avant, mais maman, comment on a nos vagues? Comment on a fait un matin? On va aller au piscine matin. Na bombo. On va aller à la bombo. Ce qu'on lui a témoigné, ça va salir le ponaille. Nous avons témoigné parce que dans la émission de Bino Angela et à radio. Pour moi, la qui l'église a prophète Pina. Mais il dit que moi, la qui n'a pas de problème, moi, on est au Landina. Banda, chez ma colo, en disant que nous avons ouverture. Non, ils ont ouverture de l'île. Il y a un sous de ce combat. Nous avons dossier moi ya lopango ngona kota ki ana binzambe soki vema masala na nzamba sono parce que nzambo za chemin vérité de vie okosaka te alingi na mona vraiment liboko na yo lopango nekedi na nzambe asalaki mpe amonisaki ke aza nzambe mpo natiaki foi donc yango nazoyebisa bana nzambe eloko ya liboso botya foi ntango mosala nzambe azoloba komona ye te mona nzambe nde okolonga Comment on a mis au Vanois? Ça va faire, comment on va faire Delphin na fane na Mungenga 63? Wapi? Na Mungenga 63 na Kingasani. Bon, au lieu de témoigner Nzambe, ça dit ni pour n'aller Nzambe à second souffle. Merci, on a trouvé un miracle extraordinaire, vraiment. Tout ça qui n'a pas prière, alors, bonjour, on a dans un transport difficile, mais on a la prière pour un niveau en dehors. C'est aujourd'hui, donc, nous devons permettre de mais explique à nous que l'aéroport. Donc, on 2 jours de prière dans la moko, na zoli ate. Si on a 3e jour, na quel aéroport. Dans la quel aéroport, pour nous, une faiblesse, nous avons commencé à se
nalali na babieton oyo bachinois bazosala tala nalali wana awa bapongi mpenza ezwi nga nakoka mpenza eloko te na nzala nzala edetri nga nzoto nakoka susu te nalali wana kaka na babieton nalali boye nasutuki awa na libumu eloko moko ekwei nga na libumu nataleka wana eloko nini moko ekwei nga nata lipa molai na mwa malaka Hallelujah, hallelujah. Nga napesi lipa wana nga wana comprendre te namoni lokola kindokine bato mpe bazoleka te mituka mpe ezoleka te me namoni ka lipa ekwei nga na mwa mbebele naka naeke lipa oyo nakotika oyo te lokolo oza na nzala obiba nasinye ka lipa ngo naliaka kekabadiakambela nazali nzala moni lipa kakateka kolia lipa so kokufa na kokufa na lipa oyo nalelipa nalelipa ezosila te nalelipa lipa esili nakotala instant likolo boye na baminda oyo bacaca na boulevard namoni lekolo likolo lekolo ayina lipa mwango oyo ebiti wa yesi yango wapi nabosawa nzambe soki eza lekolo probleme eza te ezala bulakona nafani wana ete lokola nalie mwa force ye nakende na nganda nasali déplacement quelque part na mwa liboso ndenge mpe alungwe wana azolandaka ndenge mpe atelemi azolanda ndenge aza makambo mosusu eteli na français lisusu atelemi mpe lisusu ayekolandaka nayebo seigneur soki eza oyo ndenge oyo eza yo tozonga place toliaki lipa ndenge mpe azongi alungwe place wana tozongi place toliaki lipa alleluya nani nzambe nani mokonzi nzambe aleisa yo nzambe afongola yo opesa miracle na kombo na yesu namofrère kana silisi te bo nini mosusu kasi oza basali miracle ebele mosusu ezalaki bacontre problème na famille banalungweki kwiti na ye awa bapapa bazoko vraiment bazosantira te baa bafamille ya papa me famille nanga te donc bazozwanga bien te chaque dia esoli naza bango oyo oza ndoki lungwa na bana biso donc baproblème jour pour jour baproblème nanga qu'est-ce qu'on peut faire mais oh non si c'est comme ça biloko na bino bokolamba bopesanga te mai na bino bopesanga te donc ozwanga net mopaya moko bo essentiel nalala un jour motu moko na famille na bino mpe akolala epa nanga on sava toye kofanda rien bakezwa koko ya famille ya bapapa koko na bango baya kozwa ye bango bato 6 nganga moko bafandi babali kolobelanga baolakisanga misa yo ndenge oza boye soki okufi naka kokuna yo yo oza na ndeko te yo oza na mama te so okufi naka kokuna yo tokotyala mbasi tokoebwaka yo kuna yo moto aokipe yo aza te bapriere wana azolakisa papa makambo ya nyonso tozala bapriere papa alobike te soki baza na motema mabe ekozongela bango me soki ke bazosala na bonzambe problème eza te nzambe ye moko ngo tosali bapriere mpe tosilisi bapriere lobi nango nabimi na ngai na pokoko nakakutana na grande sere kote ya ngwanza okaka na kingasene ozoyeba ke koko wana akufi aza na mort alleluya bana nzambe nzambe afrape banguna na bino oyosanokoma na lesi nzambe akoma ye kasomola yo loba amen ozokende te eza kaka ya mosusu ezali kaka le même famille ya bapasi oyo ta mwasi ta akufi oyo atikali mobali ata mwasi nga nakena epai na ye so mwa mbongo ezali alamba tolia bapa oyo ba mosusu alungo mpo alobi te alamba kozwa mbongo na ye te mwana kozwa mbongo na ye te fo akoma kayina awa akoma na ndeko te atelenga na na kisasa kozwa eloko moko te epai na ye kuna mpe rakine kotika komikanga moko ejour aye kokondelanga ye ta mwasi nazongi epai na ye ta nazongi mobali na ye abandi kolobanga nazoyeba te un jour nga na witi priere nazongi nazokende epai na ye nga te apana koma epai na nga nakoma nana epai ata mwasi nafani na nga na kiti asise pardon masuku esika nake kosuba kolunga nazolongwa kuna na ye nga bo nga nakenda nga ndako nanga
ça va donner problème exact. Na simonamwe kana leki na commune boulevard. Mutu aleki atutire na elama. Ya ta mutu mo aleki atutire na elama. Mulai lokola delphin, actuellement lokola delphin, mais wana atutire na elama. Ngasi na kenani na zoe ba ngate. Ti na putu na ref. Ala sema ke papa wana asante. Asante. Na mtoto. Hapo vipi kwa sababu pale pro. Siona hiyo kabisa na mtoto ngo delphin. Biso kuna papa akufi moto. Asante toke vraiment okay. Ngako sababu bana ya na sambe. Na fuko na boy na sana mtoto. Na mtoto ketena bimana ke ni musala. Avana bimana ke ni nankona. Ate ukinete, mutema kana kenete. Après 2 jours, na oyo bake, mais papa nanga mutu adeka peta ene laba, mutu angoto ebite akufana. Alléluia, man sambe. Ozi musala te. En tout cas, merci grâce à Dieu. Quand même, déjà, on peut s'entendre ça, mais apprécie d'abord, merci. Bon, ozi musala. Moi, un coup de main pour un bandit, bah, je peux m'accorder pour le vassos musala et pas dans la, mais ça m'a moucha. Ozi musala. Alléluia, man sambe. Il a payé ce prédication. Bano bazali ba rejeté, ba abandonné, Nzambe a restauré. Abudelo pour la libéra, paix au comme source de bénédiction pour la famille. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux dire ma boque pour la locura Jésus. Alléluia, man Nzambe. Voilà, tout ça on a un témoignage, tous à taille suka. Alléluia. Maman telema na awa. Oui maman, telema awa. Otala biso kotoy. Maman, comment on a dit pour venir? Navai na lingua la como na José Bena. Oui, maman José Bena. Oligi ko témoigner za masala ni pona yo. Na témoigner ko na zaina ba kusa na mwana na posibilité za mwana na liboso. Ozai na mo ba kusa na ville. Na lamuka ke bien pour na zona restaurant na lambi pe na sis nanga. Tobando kende pe toke na biso bien. Tant to traverser kaka makadam tobando kusa na mo mke. Tokoti na alimentation ya le bina somba mwa biloko na alimentation potolia tokolo banjo kamwa fièvre to pie ma pas grand frère wa potolianga bisava tant tokomi pene kuna asombi na tokoti na alimentation habité na ko supporter froid ote na zelo na libanda na bina libanda na vande sécurité wana ba madame nene ngabite malili wa pesa ngaki na vande ya bimi paya kokutana na libanda toke tanto komi kuna donc nazokoka sute fievre makasi na niveau moko toko comprendre ete okanisaka ke na banda tobela banda kala ale natindi basombelanga jevite atinda dokesoma na kisi nokinoki po mama amela po ndenge azolenga boye leki naza kolenga makasi ntango na banda olenga naoki mino ezokangama mwaye na fungo ya mine za te kati na kana senga sene ya sunganga wana za mwana okukoyo fanga swete bakia bepa kukoleka liboso na yo ata mokete nga mpe nakokufa lelo te kaka soki yo olobi bongo nga na beli te nini te nabandaka kobela makasi boye mino ebandokangama ndeni ali na bandi opema ya kofungola monokwa mpona koevite mino ekangama na vandegilita abi nga namonisa nvapa Maman meri docteur Paul mais fièvre ezokutaka ata azolenga makasi bozwelanga espèce bazo espèce abengi médecin oyo aswanyaka biso toke kuna médecin alobi boza na ndako nga na yalobi te toza na ville médecin alobi mpo nazozela bino tozwa espèce tokomi kuna na hôpital ntango bakomi batie thermomètre 43 docteur abi mais 43 ameli docteur Paul alobi mais comment est-ce qu'à cause de la 43 bato bavivaka te 42 kutu 40 41 bato bazokufa seke ye azalaki na combien mpo awa eza 43 ala babandi opikenga mpo aza médecin asoignaka biso déjà asoignaka mpo se repose moke asili bordonnance mosusu bake kosomba alobi mpo se repose moke tose repose wana batie thermomètre 42 jitabi nga na moi malamu ya hospitali kana ndako po na boyi makambo akotikaka na hôpital awa po biso ifo tozongaka po biso tosandela toboyi hôpital tozongi pasteur baloni ya biso armée de l'éternel ya sendwe
Hier, chaque fois, tout le monde a sauté au Zaka na Kamoroboé. Présence na ye mutakom ramtal busto. Touti hôpital kana zolinga wana ndenga na lala kina totaka pasteur baloni a côté. Après alors ba fièvre à 42 au eza ba attaque. Somo to bi je lui a répondu oui papa eza ba attaque. Elle a prié au nom de Jésus do mo ezate. Zamba kosala. Touti wana 42 ngenge évangile Josué. Ayambite. Pour venga faire mon marque. Ayambi. L'autre a prié sous son appareil. L'autre n'a pas pour venga évangile Josué. Tout là il a 42. Des réseaux qui t'attendent. Donc 42 na 42 kakajita bi mama. Na lala kina loti ya kati ya ekozwa ya lobokende. Ngana tuni eyo ezo esanga tala ya kati ya ekozwanga. Ya kati ya kufa? Apolo be benga kingayo. Ya kati ya kufa, ya lobite. Ya kati ya kokoya kozwa te po ya sa kufa. Ala mando pa mais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sikonga tangu na lali na moni baten tabamo munene bazo tumbaye mais akufite. Azo balo kana moto na musi ya ngabia ya. Na hansi bango bakansi ke bako tumbanga. Ngaite bango moko bakotumbama na moto ponga na za mwana le roi de d'ailleurs na saeli bango retour à l'expéditeur nga vigilite benga lisusu général abengi général bi na zaki na réunion na président moyen na ezaki te na sina prier lisusu pona alvinga na albina benga susu eva lokola évangéliste Didier lokola papa Joshua zoyamba te na benga abenge epai na ndako lobi a prier abi lokola ozawana okolala bokola po tozaolala kaka tapi na salon jita boyaki nakota na chambre po ye moko aprendre soin na nga po nga nazala nga na bafamille te famille na nga eza mwana nga mwasi enda konga famille na nga konsiko aboyaki ke pase ye anga na katikati ya butu nga moko na chambre tolala na mwana nga na salon nde badidie ntango yalobi te ola su na salon te bozonga na chambre ntango nakomisi nzambe o bango bakanda kosala mpo na nga fièvre 45 existaka te mpo moto atelema nga na telemi ata nzoto eza mokolenga Est-ce que fièvre eza? eza te kaka esili fièvre esilaki banda evadidi alobaki lamuka telema sala misala na kokaki te telema nzoto eza makasi melobi nde naliaki mpe totelemi jidita mama evadidi abaki tokota na chambre ngabi yo mpe kota na chambre na yo nga mpe nake kolala na chambre nde nalamukaki nga na esi arrange bana akende na église mpo na rende gloire epa nzambe na mwana omoninga na yo Alléluia bana sambe kaka na miniti oyo ndenge nazosimba yo esili malade aneke mpo na libela mpe kozonga lisusu te mais Galates chapitre 5 verset 10 elobi celui qui vous trouble quel qu'il soit on portera la peine sikoyo ezozonga mpona bipai oti na kombo na yesu nzambe na miracle oyo aza mwana na ngai kaka sikoyo na communiqué guérison na nzoto oyo na kotisi yango au nom de Jésus na détruit oyo nyonso bandotungisa yo gloire ya nzambe apparaître mpe ovivre babonne chose kaka na minute ndenge nazoloba guérison ekoteli yo banda kobouge bouge nzoto mama banda lobozo bouge siko bouge siko ya bien bougez bien. Tiens, oui, maman. Tiens, maman, physique. Nous sommes ici. Voilà, nous avons dit qu'ils sont pour la libérer et tu n'es plus malade. Amen. Je vais te dire ma boque pour la alors, avec les seconds souffles, ils ont une mission, puis ils ont une mission. On a la description. Maman, comment on a dit au famille? Comment on a Sœur Élise? Au famille? Ma famille n'a pas allé ma 84. Ok, au famille n'a pas allé ma 84. Si on lui a témoigné, on a dit à votre question, maman, ça n'est pas pour nous. En tout cas, ça m'a sali pour un rapport. On a tant qu'on a vu à l'hôpital, on a vu ici là qui. En tout cas, tant qu'on a eu à la police de la sali, la bataille poliate, la commission poliate.
maladi ke itanguma ke mo ba pase mke tikali evite bokende na ngombe ya bana ikoliate awa koma koliate nzote koma qui parle mais siko zongi la roma siko bato nyonso bazobe la malade tokomi malade mais siko okoloba nini mama atuka na bengi bango baya bakanga mitema te bayanga mpenza na témoigne. Alléluia, bana Nzambe. Nambonga voyage pe dinozo voyage. Nazo voyage nanga lungi na zama na plaza na yangi ka kuswani. Alléluia, bana Nzambe. Est-ce que papa kama bako pona lokumu na Yesu? Nzambe na bolingo. Mamo yo kolo Nzambe yangi bazo sibaye. Yo pikisi kolo Nzambe olongoli malade. Oui, ça là qui en sorte là. Il y a une commission. Bah non, l'union c'est tikalaki ba. Nini yango elongo sikoyo. Au nom de Jésus, au vivre second souffle la vie na yo. Na kombo na Jésus Christ, nzamba peso kinya. Amen. Leta maboko pona lokumu na Yesu leta maboko. Nzambe na wila ake manifeste, pe akombo la vie na yo. Alléluia, bana Nzambe. Nani mokozi? Bon, tolobi boye, pour gagner le temps, pour te respecter. A Congo, Papa Michel, uvani wapi pe ukokia ndengeni? Uvani na Kiseso. Uvani na Kiseso. Na Kiseso. Ukokia ndengeni? Nalandaki témoignage de Madame de Mutazalena Wenze, Aloteka. Alibisinga litatoli moko ya ndeko, mwasi moko abando souffrir na vertige. Nani bango balandaki. Tanga ye ngana zoke ni musala te nazobela toujours na vertige. Na makila komata ni tension nyonso tu na nzoto nazokoka te mosala bato nazosala lisusu te un moment donné madame auti na wenze aye na ndako abetelinga lisolo nalobi lisolo amonde ebeti ekoti na motema nalobi c'est comme si nanga mpe déjà naza déjà guéri à partir ya témoignage mama apesanga numéro ya pasteur wana aye kopesanga numéro. Je me suis dérangé na butu nga moko na bandi kobenga tina kotaki na nini nasambelaka na église bisika nazalaka mosala nzambe apesaki 3 jours ya prière nakotaki na 3 jours ya prière wana na bandi kosambela ntango mpe nazwi lisusu litatoli nabengi paster nalobi paster nde naza boye naza malade tension makila komata vertige navandi na ndako nasali un mois nazokende kutu mosala te suite na maladi yo me nazoarrive comprendre so nabimi mosala nazotia makolo libanda tension ekominga na bandotambola na bagarde dikona tia mwana na nga mobali mpona tambolaka azombema nga lobi no ekomi problème nayebisi bango madame nalobi no ngai fona banda kokende prière na église nakoti baprière mwana azotika azomema ngai tikomema nga na église nazobimaka na mwana na église mosusu église nasambelaka nazobima na mwana nazosambe naobenga basala ya nzambe nayebisa basala ya nzambe nalobi no paster nabengi paster so mwana nalobi paster nde naza bona na mwaye kaka paster oza na foi nga nalobi naza na kondima navandi nazosambela la prière jour nabengi paster Josué nabengi nalobi paster nalandi témoignage mais naza malmené nazosouffrir na maladi nuki nzoto nazokoka te olingeli paster atuninga olingeli ni nzambe asala nalobi naza aposala mosusu te ke nzambe abikisa nga na maladi oyo po te mosala ebeba te nakufa te na maladi oyo nabandaki komondela paster alobi kasi zwa mai nazwi mai abandi koloba maloba tina meli mai nalobi oza na kondima nalobi naza na kondima kaka ndenge nabondeli obikisami nabandi koti esali 3 jours natiki na butu wana nabondelaki nalali nayoka likongo na motema ondire batoboli eloko moko na motema makile ezobima na butu makile ebimi nayebisi madame nalobi madame lamuka esanga mai na mei ntango nazomela mai nazoyoka kaka makile ezobima nga moko nazomona nayebisi madame naza geri nabikisami ndenge nazokende boye tozokende hôpital nalamuki nga moko na 6h du matin wana ntango omelima nabondeli nalamuki na 6h me nalobi no il faut nakoma na hôpital ava mpona vérifier pour
pourcentage ya makilao ntango nakei na hôpital examen basali makila ekiti 44%. nalobi ya nzambe azwa lokumu nazongi lisusu naye kobonde ti vendredi journée ya vendredi napusani naye na madame nalobi non il faut tokende na église wana tokei na madame toye na madame yao na église na beau-frère na ngai madame atikalaka naaki na beau-frère na ngai beau-frère azosimba ngai nazotambola nazokoka même pas mais beau-frère azosimba ngai nazosimba ngai nakokoma asimba bo nakweya mwaye te natambola bo nalingi nakweya mwaye te maleme ntina komia ntango nakomia paster abondeli ayebisi ngai kima mbangu nakimi kima lisusu nakimi kima lisusu nakimi 3 fois namoni kelo nakimi malipasa ndenge kaka otiati makolo na yo maladi nyonso balinga bali bakozwa lisusu te nazobimba nga moko na makolo tina ndako. Alleluya bana sambe okana tunatangaza bato nyonso oyo bazobela tension o diabete o hypertension okoloba na bango nini naoyebisa bandeko solution mosusu eza te kaka yesu moto nyonso azobela atia elikia na kondima epa na nzambe nzambe wana aza monene okolakisaka bato obiki obeta ata mbangu mosusu Alleluya bana nzambe yango nalobi boye nzambe abikisi yo mpe asali ngai kado nga afandaka na kiti ya plastike me asomeleka kiti wana ya biro ya bakonzi avana bondela mpona ifa afanda no na kiti yango wana nde na obondela mpona yo kende kofandaka na kiti ya mokanda bana voilà nzambe na miracle tala mwana na ngai Michel obikisi ye na maladi oyo balukaki kolia ye mobesu ndenge nkolo nzambe obikisi ye asali action de grâce na ye ahonore ngai tata na ye au nom de Jésus na détruit force nyonso tout négative olingai kotekisa vi na yo nalongoli maladi ekangaki yo nazongisi yango epai bato nyonso balengelaki yango au nom de Jésus vi na ye ezala précieuse grâce mpe faveur ya nzambe ezala na yo bantalelo makambo efungwami mwasi na bana vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Nzambe aza opéré ma miracle na ye azokangola azobikisa azosauve namoni je nomme awa kombo na lipe ovandi wapi kombo nanga Fro Olivier abando vanda epa oncle nanga me namona sepela na lunga ndako na kovanda ana église ovandi na permanence ya église sikoyo namoni otelemi olingo témoigner Nzambe asali mpona yo nzambe asalinga grâce nando prie mingi na butu ya nzambe ayoki ngai yanolinga nazovoyage nayaki libanda kongo mpona esaba misala mosusu bafere o oncle na ngai ozwanga akotanga na bafere na ye te wando travaille ensemble. Alleluya bana nzambe so bana bafungwamaka te bato bafungwamaka te bana asambela to mpe asala nyonso ezosimba te koloba nini batika nzambe te bakangama na nzambe mpi baya na mema parceke eza nde liziba ya parole ya bénédiction mpe ya Dieu. Alleluya bana nzambe okotima toko makasi mpona motima nzambe nzambe na nguya yofungoli mwana oyo mpe azovoyage lobi yango ayekotatola Seigneur au nom de Jésus oyo nyonso bazalaka abandone otikaka bango te Olivier nzambe achange stature na yo mpe ndenge ozovoyage baange baza charge na voyage baakompagne yo ovivre miracle okoti na monde ya business monde moko ya makambo ebele me nzambe epargne yo ofulukisama na kombo na Yesu amen. Ser kombo nani okomi ya ndeni Ser Igete oya wa ndenge nini oye oza malade babwakeli soki malade na likolo bongo o nani kasi mobali na bon frère kombo nani kasi ah frère Mardoché ok sikoyo namoni likolo yango namoni ndenge tolakisa bien Ok.
namoni likolo ndenge oyo babwakelo malade. Ok, ndenge ka tobondeli wana ekene bosiko tozali sikoyo na se tosufle ezosufle nzambe azokopakola bana na ye nzambe azokangola bana na ye lelo eza turo na yo lobana yoko kobika bikamwe na kombo na yesu loba amen. Voilà, otutili bakomala mama kombo na lipofani wapi navali na kipata 19. Sikoyo olingi otemanye nzambe asali mipono sikoyo nalingi natemanye nzambe atuka bandeko na ngai lokola tokosambela bamekinga ndenge nyonso na ndako wana nalobi na ndako wana bi nabengi mwana ngai ya liboso ngobi nalongwa na ndako oyo ndako oyo tobondelaka mwana na tongela ndako etage awa bayoto dasango na ye ezalaki mokolo na mibale wana ababinga panzi awa babwakelo panzi namoni yakoleka vai papa yaka nakenda naeno na munganga te munganga na ngai jali liboso yo aye wana nasimbi abisalango salango asali ale yake nalali pongi wana te tongotia ngobina nazali ubena pongi bakoko die koko pongi yango nini ya bozokolali botika alamuki nasali ngula eloko eza te nasali ngula eloko eza te nani mokonzi nani nzambe nzambe oyo abingisi bongo bato nyonso bazobela bamaladi ekilikili mama kokoloba nini mpo na bango nakoloba na bango bandeko boya ngai soki natalaki monganga bakenda na ngai na mama ye mabe mbasa awa lokolo oyo mabe na ngai monganga kaka oyo baninga nazwaka sutonga te soki nalobi lokuta mwana ngai ya mwasi azali awa soki amemaka ngai na lopitali azali komema ngai na lopitali eloko moko haleluya bana zambe tobeteli nkolo maboko makasi zambe abatela yo yasalisa minene banguna na yo batikala na soni nzambe apesa oyo tokolongonu na nkombo na yesu amen haleluya bana zambe nani mokonzi yebaki probleme na yo nzambe akoti yango toza lisusu na mama awa mama nkombo nani pofani wapi mama Janine nafani na kingasani na buma likolo kuna kotela papa kisenga zala sikoyo okomi awa olingo tema nzambe mpona nini okomi na ndenge nini bon nakomi awa nalandaka papa Josue na radio bon nayoki makambo alobaki esepesaki nga makasi nabai nakoma awa bongo nasangana na papa Josue elongo ntango mpe nakomaki awa namena mpe koya namonaki nalaki na makambo ebele akoba soki abina bango ebele awa tokotanela ntongo awa me nzambe akokisaki nyonso oyo ezalaki mposa motema na ngai akokisi yango me témoignage na ngai lelo ezali ya makasi kolobake nazalaki esika nazosala mosala namonaki mwana mwasi moko ayaki azalaki na zembi azalaki na mpasa kobota ngai aza monganga sikoyo nayambi mwana mosala ezalaki dimanche nayambi ye ntango na ye na consulte ye ali na mpasa kobota natali bo nzela eza te nalobi mama yoza mpasa kobota makasi na nzela eza te ndenge nini ayebisinga mama monganga tikanga nakenda na hôpital oyo bakosala ngo opération mpo deja prophète moko ayebisangaki na kobota na opération lorsque basalanga césarienne nayebisi na bi mama yoza ngondima tosambelaka te yobi ote pa prophète bongo nini ozala makanisa mabe bongo na motu nao nayebisi na bi simbanga maboko mibale asimbinga tozala kotelema nabondeli nzambe nayebi nzambe antuka sunga ye nalobi nzambe apaster Josue nalingi ke mama oyo abota na césarienne te soki aboti na césarienne mosali yango te nalobi bongo na kati ya sasa d'accouchement nayesi mama wana nayebi mama kite afanda na se afandi na se nga mpe nakoti suki na chambre na misi ya libanda ngai natike na bi nzambe oyo nzambe obiki oyo oza nzambe abotama sans cicatrice osala opération sans cicatrice nzambe alola ndenge mama abota na césarienne ye prophète wana siki aza ya yo te me ngai ayebiki onga sanga nasanganaka josi aza ya nzambe alobota na césarienne te nafandi bongo ti moko ayebisinga bimangwana yoki mposa na mela mai na yanga biloko lia te komela mai te fandaka bongo kantola biso miniti etadile biso mibale tofandi bongo ti ekomi vers 13h nayoki bien te ninga wayaka remplace nanga aza mpe paster ntango aye nayebi na bi paster tala mona bobo ayebisinga okoninga binasi na bondia mpo na ye ayebisinga ma paster
ya je nanga mo ma pasteur na bia dika muti na ko ba mi ma pasteur e mai na pe ko ma pasteur mo mo bobo so to fani bongo ya ngale si bongo na ke yo tika na nai abi ma pasteur yo ke otiki moto de ngai bite na za ko ndima nzambe Josué akosala ko bosisa ye asila mi na zumuna tango ba bongo na frère wana papa pasteur wana maman mo sa ba ko senye na asila mama ya kotala na pasteur azo senye na ina bi magi ozo senye ko pona ni na toucher lisusu mzene za kakate abi maunga ma utika ngabo na zo kufa na sasa bi na komo na yesu so kufa te na bi nzama Josué so ko kisinga so ni mama ya kufa bi akasanya césarienne sike ngana kuna na kile suki pata te na libongo na kenda kunate na kenda kunate 41 minutes la fin du bon tuna bigi na kona to komi vers 16h na bigi munga ngana na bi na bi pasta abotite me ba conversation za kama makasi na message bi pasta na nzabonga na zobondela akokota pamba sans opération sika ika bongo abi bon ça va na bi tika ye nzanga lobi atana ta akokota malamu tika ya fanda bongo mais tito ngentala na tito kuma 0 heure akokota tika ye bongo ali masena na yeli maloba nao le fois du monde comme vers 20h na bengi na téléphone na bi siko ni albi maser aboti mwana mobali ya 4 kilo siko na yeko songa niko na yeko na kilo na kota msala na kuti na kusa nzambe na ngai ona kuteki mama bonne santé mwana pe bonne santé haleluya bana nzambe sema kwa nani nzambe otaka nzambe na praise haleluya amen kotana nzambe ya zana bomo yi nazana nzambe oyaleki banzambe nyonso kongolare elohime nazana nguya oyaleki banguya amani mama saka mama ayisinga lobi abi maser soki na bimi na hôpital awa po aza pour faire futa mbongo lelo ka ayisinga bisuki na bimi tokende ngano tie pa passer Josué na mona ye haleluya bana saya na koyamba ye samba basisi ya mingi ase manifeste kasira yo na kombo na Yesu Kristo tolobi amen amen bana zambe voilà on a dit que ba témoignage